on nous a vocation à opter maman la plateau. Ceux qui be ba mona na kawa so bato tozana bango so ba mona na bato ba sepela o na mona mais on sauter. Yo so mona bango déjà. Mais oui, comment pas? Je suis avec il me protège mes gars sans na otambula te. Nza obinza mbiko nani? Lidima. OK. Parce que boza osaka ndenge nini po ko ta contact na lead. Na lead to evoka kaye. To evoka kaye. Basa la soune bazate ko d'être chrétien dans monde de souffrance. Vous avez déjà monté vous contre Nzambe. Vous êtes rebelle. Ouais. Mbote mingi na balandi nyonso ya émission faits sociaux où ils ont bon présenté lelo et pas il y a Georges Chimba Miss Girl artiste et c'est mon ngai ezalaka mingi ya kozala liboso ya bilili na bino pona ko présenter bino émission oyo faits sociaux. En tout cas merci na basali ya Nzambe nyonso. Merci bongo na boss nanga pasteur Michel Chako en direct ya Canada. Merci na motema mama Julie, merci na mama Dembo, merci bongo na Geita Makaya en direct toujours aux États-Unis. Merci na bandeko nyonso ba soutenir ngai eza esengo na ngai ya koyesa bino ete tozala to batela me po Nzambe tiki biso na pema. Na plateau olelo naza na messager ya religion na biso RDC. RDC eza ya PIT na RDC eza ya religion. C'est-à-dire yemoko akonimbola na pole nyonso nini elakisi religion RDC. Nde nazana loboko na ngai ya mwasi na messager bienvenue Doudou Gemo na pesier bonsoir. Bonsoir. Botardi. Kalaga na moka. Vraiment bonne santé. En tout cas, ndenge nzamba lingeli yango ezozala boye, ndenge nzamba permettre yango naza boye. Donc santé eza na permission nzamba. Vraiment. Alors, azwa lokumu oya sepeli abatela biso, apesa biso lisusu pe mayofele, tozala sélectionné parmi bato bazana bomoy. En tout cas, c'est on a biso ya koyambo sus na faits sociaux. OK. Ngaki toyeba penza na pole nyonso comme ka peut expliquer biso religion RDC elingi kolaksanine. Religion RDC elingi kolakisa réalité de Dieu créateur wana na français. La réalité de Dieu créateur wana na français na linga lezali kokokisama ya Nzambe mokeli makokisami. Donc kokokisama. Ah, kokokisama réalité la kokokisama ya Nzambe ya wakela tout mokeli. Ah, OK. OK, c'est ça la réalité de Dieu créateur. Eza religion oyo bandi kala ou soit créé kaka moi mikolo yo. En tout cas eza religion ya mo anti-valère. Oh non, eza religion mo ezo qui est déjà 24 ans déjà n'existe. 24 ans. Voilà. Eza de yo yebi Nzambe ya salaka na modèle na ye, soka lobi yonde abimisi donc petit à petit pour ya yezalaka comme si lokola teme yango wana malembe après avoir batu baya komisa nango yango wana ndi ko conquérir mokili na l'an oyo tozoke na l'an 3000. OK. C'est comme maintenant Nzambe ndenge atindaki ba messager na ye ndatinda ba prophète na ye lokola ba papa Simo Kimbangu sikatenda ye déjà ki ndenge atinda ba papa Edina Bala ndenge atinda ba Papa Branham. Donc bango nyonso wana sikoyo na RDC la religion na biso nani azali oyo Nzambe atindi. Oyo Nzambe atindi mokitani wa ye mokitani wala oyo ye na kabo wana c'est message na ye bienvenue Doudou Gembo Onazali kinawezi kimvuka kelele ngai yeyo remetteur de Dieu au planète Terre dans l'RDC comme réalité de Dieu créateur. Yo moko toza en tête ya ngai moko nde yeyo o toza na yo oyo Nzambe ya révélé pona sauver baninga batu na mokili na talisa bango ye Nzambe aza facile na ba difficile aza difficile na ba facile moto ayaka pona ko sauver biso to ko bikisa biso
eza Jésus Christ. Lelo yo ba Kristo nyonso ba yebi qu'il y a qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. OK, mais lelo tozi version mususu ke tozana mobikisi mususu to sauveur mususu. Na ye pena soki na lobi ko bikisa au sauveur, c'est pas un peu moins compliqué pour un peu se passer. OK. Pour nga pena luka lobiko. OK. Suna na posa lobiko na kimamba na hôpital. Na ke ko bika. Nga na za munganga te. Na un simple remetteur de Dieu planète. Na ye kotali sabatu nzambe qui est le vrai Dieu. Oyo mokili momati lelo eza posa ya moto nyonso ayeba véritable Dieu. Kotala ba oyo nyonso tangeli nga bato nyonso balandisa même bayaki na mokili na ko reconnaître bon parce qu'ils ont vécu au planète. Et puis bazali pe na langa na boyi moko te pe na ko boya moto te. Obiso tout oza ba envoyer. Nzambe apesa moto na moto mission na ye. Mission na ngai ki na wezi ki mvugi ezali natali sabatu ye nzambe véritable ou abengami Dieu réel. Donc mission na ngaka yango wana natali sabatu le Dieu réel. Le moto toi yeba le Dieu vrai qui est réel. Donc ya kotali sakeo totala boye to kende boye en tout cas ça moi passe. Pour tozo mona mai. Oyebi mai babenga ngolo c'est la vie. L'eau c'est la vie, oui. OK. Oyebi au santaka mo pépé. Bazo benga ngo zali souffle de vie. Au monde a sans la lumière. Ouais. Bazo benga ngo le jour. Pona motu. Oyebi moto. Ya wana eze ko kesi donc oza ko chauffer. Au nyonso zala néanti. C'est ça Dieu. Mais yebite o ngana ko baksa prédier ko zani. Quel a été le message Oyo Yemoko, le Dieu créateur, voilà. OK, message au Dieu réel, la PCB RDC. Alors, tous les RDC, tous les réalistes, tous les Oyabingami RDC réalistes, la carte religion réalisme. Alors, tout le babouyi. Nzambe aza moko oyakeli e bandeli ne kozanga suka. Po ebandeleza mesuka ezate. Nzambe wana oyo mutu nyonso aza na pusa azwa ba grâce na ye. Po kobika eza volonté. Po toza déjà sauvé. Po bato bazoluka lobiko bazaka place moko baza na les hôpitaux. Bato bazoluka lobiko bazaka na hôpital. Bon ngai na yo tokoluka sur lobiko ndi. Ngai na yo tozoluka la paix. Toujours le gars guérison, toujours le gars kimia. Pour tout ça, toujours voilà. Vous en avez makasi. Makasi, tout le gars sur le bikane. Toujours le gars paix. Le pied vient d'où? Vient de Dieu, créateur. Notre but, c'est ça. C'est ça votre but. Mais un message, mon corps, que yozo l'ensemble juste par rapport à bateau basé dans la religion. Non, 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 l'ensemble pour tout le monde. Pour Moutounga, pour ça. Surtout pour ça, on a été Nzambe. Moutoutou a reconnaître la réalité. Moutoutou a reconnaître Oyazali. Avant que Ozoa capacité na yo, force na yo, bo continuer au critique, on pas Moutoumo soit dans l'église ou na lisanga. Vous avez battu qui non lolo bazaba ignorant. Azoarali qui yo pose la pasteur, non, je pense. Oui. Vous avez une église au Kenya. Vous avez ignorant. Vous êtes ignorant? Ouais. Comment ça? Vous êtes ignorant pour yo zui yo, olongoli yo, kitika yo pa ya muninga mutu. Na longoli ngai, na ketika ngai, mo pa ya muninga mutu. Lobi yende siko chef, yé passé, yé dans la langage. Ça teni koti yo pour dans la force, dans la langage, yo za pays yo. Ngapi na za na langage, na za na force, oui. Voilà. Mais ngai kokende peut-être, kokende église. Et ça tena keko kotika pa muninga na nga mutu, mais na kende po na yoka. Donc ok na mina yoka maloba na Nzambe. Mais ça là déjà le ko koloba, ok ko yoka maloba Nzambe. Ok, Nzambe za na maloba mon côté evandi pa na malingo, Nzambe za na maloba uti pa papa no na mama na yo. Papa aboti na mama no bangwana ni maloba Nzambe, on Nzambe tiaki na monoko pa na bango. O ba monisi o lelo.
yo kutana mutu mo boye soi-disant na mokili pe na age nini oyo opeso maloba nzambe. Est-ce que ye moko ayebi maloba ngo ya nzambe? Est-ce que nzambe akotika langage ne pa ya mutu? Nzambe révélaka biso les choses qui viennent. Parce que tout ça na pour ça ba futur. Le passé est son existence n'est pas na mutu. Le passé comme ma histoire, ndenge lelo ba histoire to betaka ba Bible, sur le passé. Et futilité dans les sociétés. Parce que toujours qui est sur la mort. Par exemple, il y a aussi la mort côté toujours qui est sur le paradis. Ok, c'est l'illusion. Comment ça? Voilà. Ok, voyez ça moto, n'engeni yo moto ça na mokili. Et pourtant sinon la planète. C'est ça. Pour moto déjà aza déjà na mokili. Oui, mais c'est pour nous na mokili. Pourtant c'est là yo. Si vous bien révéler les choses qui au balobi na biso, les choses passées ne reviennent plus. Le temps qui passe. Le temps passé ne revient jamais. Comment bino makambo leke yango ka toujours ya nango ngana uti banda bo mwana nazaka na makambo ezo changer te soit disant la Bible comment nzamba tika na maloba na moko banda uta nzambe mais Dieu il change du jour au jour. Non, Dieu ne change pas. Mais non, il change, Dieu il change. Nzamba change pour na changer te yoko dozo changer la te la mam sur le la te la mam sur le la mam yoko du mutu. Bon, changer na banda c'est normal. Yoko du mutu apeso idée na nzambe nzamba changer te yo so tali ma pate go dans modèle moko so mona otala likole zaka dessin moko dessin zo changer du temps en temps yo mona raté to koma na langa to koma na mbula to koma de temps du temps comment nzamba changer te tala de lobutu bolo bino moko to bolo binza bazalaki ancien de lo koma nouveau bino moko to bozo yisa biso. Très bien, on est avec les messagers. Bienvenue Doudou Bemo. En tout cas, il est carapénant des bonnes affaires sociaux. Il y a le chrétien va croire en la Bible. Surtout en année. Nzambe appelle ça la vision, appelle ça provision. Nzambe appelle ça la orientation, appelle ça la référence. Voilà. Maintenant, si ce que Nzambe nde appelle ça qui yo message, appelle ça qui yo orientation, que o ya na religion oyo RDC. Mais comment est-ce que azana ba référence mo boete ko bando convaincre bato pour que ba rejoindre religion? Les références c'est belé, références ça na ba papier te pour papier le na ko boa ke la ma esilingala. Eso yelinga Bible na ochela ma esili puissance. Okotanga ngote siko kotika la négatif na onéantir yo na otiko zéro oza suna force te oyo tcheliki na Bible so na sopeli o mai notre force okoka soute otangani ba kol ba papier ne kokole siko kotika la né pona oyelo ka mai puissance mo muke oyo kolembisa Bible wa siko yo croire nango c'est tout à fait mabende kona yo siko zo croire na biso to croire kana Dieu réel. Les dieux d'existence, les dieux de l'existence. Bobinga kinani? Bobinga ki lidement. Lidement. Yuka vous. Na place à zéro, ne na obinga, ne na lo babu. Soki ba ngelu ba mona na memo, ngomona mama ba sala. On nous a vocation na opté maman la plateau. Soki ba mona na kawa, so bato tuza na bangwa, so ba mona na bato ba sepela o na omona. Mais on sauter. Yo so mona bango déjà. Mais oui, comment pas? Je suis avec il me protège mes gars sans dans le la tête. Non, ça va. Oui, vous êtes sur le plateau. Ils ont un esprit oyo. Bazara tout autour, il y a plateau. Ok. Donc, ils ont un esprit monté au Libanais en dominé. C'est quoi la minute où l'esprit na yo, bazane tu pas ba chef baé. L'esprit pas. Oyanga ngai oh, yanga ne baza ba chef. L'esprit na yo na minute yo. Bango kana ku baza déjà ta place ba vani. Na maro. Let up les esprit monté au ya peut dominer awa. Ah bon? Bon, domination tu n'as ko dominer te. Na yeka po baza ba gardien. OK. Bango bayaka ko dominer te baza ba gardien na ngai ya avant et après.
bango baza ba protecteur na ngai. OK. Po nzamba ko tika ngabo yo yebi mutambo uta za ba garde corps. Oui. Biso bato oyo tozana nzambe ba garde corps talaka tufuta bango te quoi. Mais baliaka ba melaka ba vivaka. Ba garde corps na zala bango. Faut balia, faut ba mela, faut ba vivre. Nous avons pena bango. Nazana bango mais tout à fait baza déjà entouré et puis balinga nga makasi. Yo signaler bango ka baza ka mpandi na yo. Et baza et puis baza l'aise, baza très à l'aise. Faut balia ki ba mela ki baza l'aise. Très bien. Alors ce qui est na obinzambe comment nani? Lidima. OK. Parce que boza osaka ndenge nini pour ko ta contact na lead. Na lead to évoquer kaye. To évoquer kaye. Ce qu'on évoqué, à réapparaître physiquement, mais à réapparaître dans le sens. Pour sentir, on peut sentir que non, je suis avec Dieu. Nous sommes d'accord. Vous comprenez maintenant que non, ma gardien va céder, les tout puissants ça déjà va servir aussi l'année. Après, on va tirer le service comme d'habitude. Pour servir yo besoin après moi temps au solo là. En tout cas, ngai nem kutu don ye a servir nga donc nga faut se sacrifier. Pour asape ye zaka don ye papa va sacrifice. Sans sacrifice on va. Sans sacrifice, peut talaka bien les chrétiens ils savent même pas baza la sans sacrifice. Les chrétiens ba bi kana chedi, na chi offrande, na chi action de grâce, na chi c'est que c'est ça. OK, wana ku déjà penado moko ya gipeki semeli ya kuyeba donc moko ya ko s'éloigner ba sacrifice nini il faut et ça la marapo ligiment ça la rapide. Obligé ba jara sacrifice faut ndima batawana. Yo ndima bino kati pungi na désert. Beaucoup ta nzambe. Faut salamu. Pour ndo kikuta mona ine de afa lamuka. Passer les vocations pour l'esprit koka et sima. Bon yo zabna okoko papa oza la puissance kolekana bandoki ozo ko évoquer kolo bandoki pondoki aza moko ya bana nzambe ndenge yo kaningo boye bakawana so sacrifice ezara fo kata pongi na butu ba 12 heures yo zala déjà courant na nzambe pourquoi 12 heures pourquoi butu kasi batan nzambe agisaka o pena sala ba grandeur na o muta ko la muka ezapika batan o bandoki baloka kati ba 0 heures kasi ndoki ezala secret wana to nazo pesa ba avantage wana yo pe ba bengo ndoki mais nazo pesa ba secret nazo pesa secret na tout le monde na mlei o to comprendre. On nous dit pour la temps so déjà étant déjà yo mourir visionnaire il y a religion. OK. Le rôle la RDC. Voilà. Vous avez déjà la boucle d'oreille, boucle d'oreille oh ils ont auto dans la tisson là-bas. Na tiens boucle d'oreille. Na tiens câble. Na tiens lunettes. Ça on dit na tiens box na tiens chaussée. Crois-tu qu'il y a des gens qui vont croire dans mambo yozo loba? Bah y avait religion où yozo dirigé ne ba omona yo na apparence mais oui il faut bailler pour qu'on a pour la propre sur la tisine autorité Saint-Esprit linga c'est Saint-Esprit ningo lo baka esprit mo sang est-ce que linga batama boma pas ça salité en lingité tu vas à contacter faut être propre les gens auto na yo muta tchanga zate bala tchanga bébé bala tchanga mokolote. C'est la propriété où on a souhaité que messager principal. Donc, il faut la propre boucle d'oreille. On va me souvenir bio qui était une liste. On comprend que la musique est si compliquée. Non, quand on est musique, quand on est en force à musique. Notre ancêtre, Papa David, il était qui? Roi, musicien. Roi, mais musicien. Musique, ils ont ici, mais pas, ils ont art, ils ont dans autres. J'ai 3 500 000 chansons composées. Où ils ont katinanga. Où ils ont composé déjà. Voilà, on ne les a pas. Mais nous avons la réalité du Dieu créateur. La réalité de Dieu créateur. Vous avez un système à kilt. Oui, tu as un système à kilt les 12. Le 12e mois, 12 heures. Tu as lundi. Oh. Ouais. Lundi, tu as un pour te passer un message. Où on a une révélation. Tu as passer une zambé. Pour biso tout ça de la lundi pour par rapport bah tout soldat lundi pas Satan.
natikela Satan na lundi asala nenga lingi ba suka ka dimanche basisi makambo na lundi à Satan zwana biso suko to récupérer jour au bon batikela Satan. OK. Qu'il se fonctionne en ligne, les appels na messager ou à route. Ouais, tout ça. Ce qui tout ça na messager comme principal ou abengami kinawes qui vous pas moi-même comme je suis. Ouais. Dans une révélation, on a arrivé, on a fait ça comme ma collègue, ma chère collègue, à chaque séance. Et ouais, chaque séance, on a fait ça comme révélation. Tout ça la révélation. Voilà, tout ça la Bible est tout le temps raté. Tout ça fait la bouquet, moi tout fond la raté. Bobo de la répéter. Tout bon de la nani. Ce qui a beau y naïe mouton ngozo bon de la wana. Ce qui a l'ingénieur de bonga la vie mouton nyoso so bon de so l'ingénieur de kangeli kanda. Ce qui bon de le mouton l'ingénieur makamozo bon de to sa. O kangeli kanda te o inet. O zo bon de ma obo ya ne o. Azo boye o inaye o mono yini nzambe. Donc bon de la nzambe te. Pas ko peso pete o yini pam. Est-ce que bo tcha pe bo fan. Fan, biso place to sangana mbongo emona na te, to linga pite. Mbongo za matière nzambe te. Même pas nzambe ayebi yango te. Mbongo za service yanga na yo. Na on peut to sala yango biso na biso so to komi na tawana yo pesi nga na pesi yo to kabana kane na kati ya séance. Biso fan na biso zali yo fo ye bakena wuti na ensemble na biso. Do fo yana eloko mozo laksake yo wuti to sangana wala. Oya na linette ya cher bona pesi yo poko pesa muninga na chaînette wana cher 100 ans mais yo zaka na poso zo merci merveille yango ko lesa bato na bango banane ba esprit ba ange voilà bango ba dire merci donc faut se honorer ba esprit yango wana voilà ça se remercie aux gens dans les vides tout ça le fait un geste. Le geste en sous salibino ne se place moko. Otongi pété ninité. To tongela nena. Se place on va rencontrer en ezalaka wapi. Suzana ba biso tuzana ba space. Biso to salaka ba séance na biso na ba space. Space to sengi administrateur to jour to kuta na espace to pesi mbongo. To kuta ni na séance. Po so to binda kwa nzambe koma fait. Pendant que nous avons obéi le retour, et comme église, il n'y a pas le besoin de ou à chaque moment de déclarer. Tant boyo kanatim n'importe quoi. Si vous voulez, vous tirez la nane. Ce peut être le binda kwa nzambe. Est-ce que vous allez nzamba nous la wana? Est-ce qu'il y a un nouveau na wana? Non, il est compliqué. Nous avons un espace né nzambe. Ni nous avons reproché et pas les chrétiens. Nazo reprocher bango bazala souni bazate ko d'être chrétien dans monde de souffrance. Vous avez déjà monté, vous avez contre Nzambe. Vous êtes rebelle. Ouais. Pour déjà sacrifice mon côté où ils a pas si pour la crucifixion. Où il y a la crucifixion te. Il y a la crucifixion te sur la crucifixion déjà tout un chrétien. Ce qu'on a dans le lelo yo sala anniversaire nanda kunanga na yela yo sala anniversaire na yelo quoi donc la cadeau olingango oui cadeau et croisani c'est la crucifixion et ça synonyme à crucifixion c'est le christianisme et ça souffrance yango yo bumanga na christianisme sans pitié ose la Jésus ya juger ninga sina kufi ne faut pas que vous soyez chrétien. Même aux à la croyant, peut-être. Ou bien aux à la RDC. Dans le vrai sens, aux à la RDC. Aux à la réaliste. Ni zinga naza boyebi nazo kende dia ba to ba otala obna ba ibna koza vrai antichrist. Donc je suis un antichrist tout à fait. Na ko poza la crucifié te. Est-ce que ngai ngana ko linga bena ba crucifié nga? Naza anti-crucifixion. La ligne passe ici. Pour crucifixion, ça va passer. Ils ont les singoti. Tout ce qui est chrétien, il est dans la crucifixion. Ils ont la carte misère, la carte souffrance. C'est pour cela que nous sommes RDC.
Nous sommes tous à la réaliste. Nous avons un jumbo, nous avons sepeli. Nous sommes car un temps. Nous avons parlé ngolo qui toque. Nous sommes dans le paradis. Et puis il faut que nous ayons la mort. Tu te trompes, monsieur. Et puis, dans le paradis, tu es là, mère, Oh! Oh, mais oui. Bon paradis, tu n'as pas mère. Est-ce que vous avez dit que vous avez mais tant qu'on le dit tout ce qui est paradis. Tu peux mère pas au paradis. Tu peux suivre ça quand paradis. Et bébé, tu es là, ma mère. Et puis, ils ont sous mère, ils ont sabi lama, ils ont sabi lama. C'est que le paradis a des ordres. Il y a un monde qui a évité la planète Terre. Là où notre paradis est. Est-ce que na bato bazo yoka yo na bato otala yo? To comprendre teza makomi ndezo kokisama pona lobake no na tango asuka. Ah bon na évité bino nga ebi suka dia se mingi ba kobima na kombo na ngai na kombo ni nani? Kombo ni nga zo loba kombo nzambe kombo nani? Na kombo nani? Nga zo loba kombo nzambe yo zo loba na kombo na nga na. Nga bimi na kombo nzambe. Obimino abaki pe bien mingi ba kobima na kombo na ye kasi kombo ni nani? Nani yango wana nzambe ko? Nzambe apesa mingi bakoya na kombo na ngame na yebi bango te. Kombo neti nani yango aloba na nani? Moko yo nani moko yo po ye na kombo neti nani makambu wana ngana na yeba yebisa nani ngana na porter plainte ayebisa nani aya na ezala makomi ezala makomi. Alors, très bien, alors, il s'appelle le messager. Doudou Gembo. Bienvenue, Doudou Gembo. En tout cas, vraiment, moi, j'aimerais que ce débat et si la beauté, pour un évangéliste international, Guirema. Ah bon, écoute, on a bien certain moninga wana et si on peut se passer. Poni. Au compliqué vie na eh. Pon on luki wa leki était. Oh. Ngata na loba bon sere na yebi ngala ni oluka pena oyo yaza chef ya bango tout waza na nguya pena ya babenga nguya obi wa yebi bible de accord de cortica ngo daji ngala yana ngala mai na nga na ngata nga les ya yana bible ya kuna aya tana buke na ya munene ngala yana na bidon na nga mai sikoso bato baye ba soki bato msusu balongene na christianisme balanda RDC. Voilà. Pour se dire, est-ce que vous avez appelé un baptême système? Ouais, tu as un baptême de feu. Ah? Baptême de feu, ouais. Jusqu'à présent, baptême de feu, Bazélana, Bazouangote. Ils ont promis. Même notre grand frère Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Et bien, vous avez un moto. Il y a un moto, il y a un moto. Pour moto, il y a un cambo. Il fonctionne en denne. Fais moto kuzikate. C'est ça Dieu grandeur Nzambe. Après ceux qui ont le baptême à communier mort. Longtemps on le baptême et puis baptême na surtout soit on pose à la âge. Heureusement on a âge il y a moins de 50 ans. Moins de 50 ans matin. Pour des gens yebignos. Ça dit déjà presque. Ah, c'est que biso bataba ba tranquille que ba caractère que bato donc peso baptême lobe au commune mutu mususu osai no sengela ite monte que yo saka na puissance et puis ça que baptême et puis force wa ekiwa donc quand on dit baptême faut comme déjà vous avez déjà face à face so bato baza moins 50 moins à 50 ans bako ya okota na nini te na okota na yo moza na ta baptême te et puis ko joa baptême ou pas ils ont signifié que je baptême les abampaka. Ah ok. Faut comme ampaka. Nous suis baptême. Voilà. Faut à la fernie. Donc beaucoup pina na sirance ya moto pina voilà. Te voilà. Donc toko bunda bete pona mabunza. Donc yo pe ko kanisela muninga mabeli su. Donc après prendre moi na bakimna kimbata kimbangu non? Bon en tout cas na yebite na nbenga ba depuis que na botama na zalaka chrétien na Pentecôte na yebi régime wana ba misusu te. Tant on zalaka chrétien on zalaka pe mosala nzambe pasteur na zalaka même pas mosala na zalaka évangéliste
babenga évangéliste na komba na niveau okoma ti pasteur na mais na sana bana o bakoma ba pasteur o ngana te. C'est-à-dire yo zupi na ndeti mayele na bango nyonso. Non, même pas mayele wala kutu yango wana. Parce que yo baloli yango na ndenge na mayele wana de révélation soki ndenge. Te mayele wana ona zo ngana seconde za comprendre que amemenga na nzela po lelo na comprendre réalité. Ou jamais go za na mukolo sans uta mwana muke. Très bien, nous sommes vraiment presque à la fin. Donc, ça les biso bien, nous avons un messager. Il y a RDC, c'est-à-dire religion Nabiso, RDC. Donc, boyo qui va proposer sur la tenue, boyo qui va explication nae. Alors, ceux qui vous en a besoin, il y a ko contact nae. Bo benga na numéro même matin émission Nabiso comme ça. Bandeni ko sola nae. Ceux qui vous appellent na ba commentaire ya ko sala, bo commenter, bo partager, bo aimer. Bo partager mission au état la maipa ya batu mingi oto ba ndenge nini to sala prochainement parce que to yamba epé na moko ya basali ya nzambe poto débattre ka sur makambu oyo to bakisa susu boyebi na oto yebaki te. En tout cas merci pour na ko répondre à l'invitation na biso. Eza plaisir ya ozano na plateau oyo eza pe na bandiko mususu balingaka yo bazwa ta moi mbote ekosala vraiment en tout cas na kopesa mbote vraiment na madame na ngai pour supporter ngai de jour et nuit pour permettre nga na zala ndenge na zali wa bongisa nga pesa nga kolia mama loki lopaka femme à moi ma femme légitime on a lingaka mingi na pesi mbote na mama na nganima pour permettre ba solo na nzambe ba botanga na zala mobali boye. Et puis la pesi lisusu mbote na ba RDC nyonso ya Kinshasa c'est la mboka monene petit nanga bundo et puis na bosanité mon cher collègue Thibodé et na pesi bino mbote sika bozali et na bosanité leki na ngai Audace Milando na mikili kuna esiko zali petit na ngai vous honnête na mama na ngai oyebika mama na lingaka mingi donc na sepela na déjà kala mama Odette Nima. En tout cas, les botaniens se zala bien. Na pesi ninga na ngai ya Sainte Bukelo mwana ngani mbote na pesi mulegano mbote et na pesi Manix mambi le Sofinate pala ya mbote et na pesi le susu o moto na lingaka mingi boss na nga Chiku Kanu vraiment bonne guérison nzambe ya RDC lidima omona yo na ndenge no sozo lukela ye akomona na yo et puis na pesi susu Markanji na ngai ndenge tozana bino boyo na fuli bino bozala susu bo sepela donc na boki bino libanga pour sentir. OK, donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à l'ingénieur ingénieur David, Prince David, tout Kwezo. En tout cas, un grand merci à vous. Merci pour la réalisation. Merci aussi à Shadrach Polati. Un grand merci à Roger Kumbobama, mon équipe très très fort. Cross Ndiavanga. Merci à Chris Tubango. Nzambe fonctionnement. Merci à Laetitia Vita. Un grand merci aussi à la diva. La diva Jaël. En tout cas, vraiment, tous à la calamité ensemble. Merci à les boss Monsakolisha TV. Vous avez besoin de faire une publicité de vos maisons et il y a staff Nabino. N'hésitez pas de nous contacter, tout ça, ça bien. C'est-à-dire, aux en mariage, aux artistes, aux besoin de tourner des clips à qualité, aux artistes, aux besoin de filmer concert, conférences et tout. Contactez maison GCM Production, tout ça m'a bien. Au monde a même qualité, au monde a fait sociaux et on peut même qualité. Au monde a bilo, on a oignon. Ça a besoin matanga moro il est en direct. On a bataliban a fait bataille. Bien abisso, tout ça msala bien. Même ba photo et tout. Ah pena tout ça complet. Ce qui pena nzamba mizongeli na été. Ngana bino to kokuta na susu prochainement. Na fait sociaux. OK. Eluka talamako yo yebikaka 7 étoiles manzaka. Voilà. Opeselanga mama dodo mbote bakete tabu elongo na Océanie mbote na bino yango. Ciao. Vraiment ciao.